Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko, lelo tokoyebisa bino basango po ete mikolo elekaki tosalelaki bino émission moko oyo tolobaki ete tango Nzambe akelaki mobali azalaki maboko pamba. Après Nzambe komona ete lokola mobali azali maboko pamba pe azali ye moko ndenga monaki mobali azalaki mawa. Nzambe kokanisa lobi ete ebongi malamu te natika mwana na ngai oyo ye moko na ndenga azali mawa boye ebongi malamu ete napesa ye mosungi to moto oyo bakozala na ye ensemble po ete elongola mwana na ngai oyo nakelaki ya liboso mawa po ete akoma na esengo po ete amona moto oyo ngai nakokela azala lolenge lokola ye. Me bokeseni kaka ezala na ndenge ya ba nzoto na bango ya bomoto. Nde Nzambe ayaki kokreye kosala to kokela mwasi. Tolobaki yango ete tango Nzambe akelaki mwasi bato mingi bayebaka kaka ete Nzambe alongolaki koti ya mobali po akela mwasi. Oui, Nzambe alongolaki koti ya mobali po ete akela mwasi. Mais eloko bato babosanaka pongi oyo Nzambe alalisaki mobali po ete alongola ye mokuwa wana asala mwasi. Après avoir kosala mwasi, tango mwasi abimi Nzambe asololaki basekele ebele na mwasi. Ayebisaki ye makambo ebele. Pe na nsima na yango azwaki clé oyo babengaka clé ya la vie. Oyo la vie ya ndenge teke oyo kena ndenge Nzambe asimbi po Nzambe nde moto asimbi vie ya makambo nyonso. Mais clé ya bomoi entre ya mwasi na mobali ya réussite Nzambe ayebisi mwasi alobi kanga monoko me tala mpona kopesa okanga ke ozala na se ya mobali talanga na zwi mokuwa na ye nasali na ye yo wana nde ezali kolakisa ete ifo ozala na se na ye po ete nasali yo a partir ya mokuwa na ye. Me ndenge ezali wana likambo oyo nga nasali ezali kopi ya ngai na yo wana bandeko Nzambe na mwasi baza kosolola wana mobali pongi ya kosakana te bandeko aza koronfle meme mobali aza koronfle Adam aza koronfle na moma wana Nzambe sikoyo kopu na mwasi
alobi talanga na zwi compte na ye nasali yo po ete ozala mwasi moto moko oyo ete ntango ye akolamuka na pongi azala na intention makasi epai na yo po bolingo na ye nyonso tu ezalaka ntango nyonso epai na yo ntango nyonso amoni ye motema ezali kobeta apres nzambe ye koyebisa ye lisusu alobi tala ndenge ezali wana sikoyo oyo likambo oyo na ndenge tozwi mokuwa na ye moye ya kobomba yango te il faut naloba yango po ete wana soki nabombi yango ekomi neti nasali vol po ete eza mokuwa na ye yango nde nasali yo donc naza oblige il faut nayebisa ye ntango akolamuka alors nzambe ekoloba me naza na eloko moko tokosola na yo ekozala neti kope na biso mibale wana kutu ata ye ayebi te problème eza te me na kopo tokosala yo il faut zalaka mpe na honnêteté il faut zalaka na respect na kati ya kopo tokosala kopo wana tozosala na yo nazali na bafungola mibale bafungola nazali na yango ezali bafungola mibale ya réussite normalement il faut nazwa fungola moko napesa na ye ntango akolamuka napesa na ye mpe moko napesa na yo mbala moko mwasi agangi bandeko pesa nanga nzambe alobi bon lokolo lobi napesa o bafungola nyonso mibale po ete tout d'abord nazwi mokuwa na ye nasali yo sikoyo ekomi na likambo bafungola nalingi nakabola yo alobi ete nazwa fungola nyonso tu mibale napesa na yo me eloko nakoyebisa yo lokola ngai napesi yo bafungola oyo mibale lokola yo kozala na ye komeka jamais un jour kosala ye mabe soki ye asali yo mabe te soki yo omeki kokima ye osali ye mabe okei sans raison po ete ngai nakeli ye po ete bozala bino mibale mais soki yo okei sans raison po ete o bato mosusu balobaki o satan alobaki okei sans raison yebaka ete ata okei na bafungola wana mibale me yebaka ete na bokasi na nga bokasi bwanga nzambe na kotinda baange bakoya kofungolela ye porte wana ya bénédiction mpe manso oyo olingaki kozwa na vi na yo ekozongela ye me soki ye ndenge nga napesi yo bafungola mibale soki ye nde moto na ndenge bokovanda soki alukeli yo problème na ndenge ke raison moko ezali te akomi kolinga kozwa ubien basi mosusu na pembeni akomi kokosa mpe kolukela yo baraison azwi abengani yo wana nde bakle oyo napesi yo mibale ekomi 4 fois donc bakle oyo eza mibale mais soki mobali oyo asali yo mabe moto oyo nasali yo donc mobali asali yo mabe sans raison aluki kaka mpo abengana yo mpo na sentiment bakle oyo napesi yo ekomi 4 fois donc babénédiction ya vie ya mobali wana nyonso na oyo babénédiction ya vie na yo ebakisami epai na yo na banzi bandeko bozali kolanda ngai ndenge nazali kobeta lisolo alors nzambe na mwasi basololi apres nzambe alobi bon ndenge ezali wana ndenge nga nayebisi yo bamakambo oyo yo mpe vanda kimia koloba eloko te mais mpo na likambo ya mokuwa na ye ya kote na ye antuka wana ifo naloba mwasi alobi bon likambo te problème ye tokoki koyebisa ye mais mpo na likambo ya bafungola babénédiction koyebisa ye te tala kaka forme ya moto yango ndenge azali na bapake soki oyebisi eke ngai nazali na baclé ya babénédiction oyo opesi na maboko na ngai mais ntango yo kozala te akoboksenga mpo botola yango nzambe alobi te kobanga eloko te me nayebi ndenge nini ngai moko nakobanda kosala napesi yo kaka baclé oyo ezali lokola elembo me ngai moko nayebi ndenge nini nakobanda kosala po ete baclé wana napesi yo ebanda kofonctionne na ndenge ya spirituellement bandeko nde yango wana émission oyo biso tosalaki mikolo eleki oyo bato mosusu bakomi balobi ete papa Roger azali
moto moko pamba ndenge nini azali kozwa part ya mwasi ndenge nini azali kosala bamakambo ya boye bato ebele bakritikaki papa Roger. Yango wana na ntango oyo nakotika maloba na papa Roger ye moko mpe ameka koexplike na bandeko oyo balobaki ete aza kosala makambo neti mwasi ndenge nini aza kozwa part basi oyo mpenza azali mobali pamba. Papa Roger na pesi yo maloba po ete yo moko omeka kosolola na bandeko wana ebongo na nsima na yango nde tokoya kodevelope lisusu sujet oyo malamu na oyo ezali bakle ya bomoi oyo nzambe apesa na mwasi oyo ete mobali sala keba soki olingi koluka malédiction ya vi na yo ya libela na libela te koluka teke okende kotya mosapi to kolakisa na mwasi ete yo nde ozali gang konyokola mwasi pour rien na likambo oyo asali yo ya malonga te olingaka konyokola mwasi keba ete bamibali mingi batambola na bamapapa lelo na Kinshasa to oyo na poto mibali mingi batelengana po ete balingaki batante magie mpona kosala basi ezalazala. Me na ntango oyo napesi nanu papa Roger maloba po ete ameka kodevelope sujet oyo ebongo nsima ngai na kozwa maloba. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment na sepeli mingi po ete sujet oyo ebongi malamu toloba yango lisusu to tombola mongongo pona ko faire comprendre na bato oyo bakomaki pona koloba ete en tout cas ngai nazali koloba ba makambo ndenge nini nazali kopesa ba mama faveur na ba makambo ebele nazali koloba. Mais bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete tolinga te biso ba papa malgré pouvoir oyo nzambe apesa biso ke alobi ete biso nde tokozala likolo ya ba mama pona ko diriger bango po ete nzambe apesi biso mayele ya ndenge ya ko diriger bango. Mais nzambe apesa bango makambu minene oyo ebombamelaka biso ba papa mokolo oyo tolalaka pongi ntango akilaka ba mama. Yango nomonaka ete bandeko mobali nyonso tu soki ozali na mwasi na ndako soki mwasi oyo naza kotosa yo mwasi oyo nazali malamu aza kosala yo mabe ete alingi yo mobali mingi soki yo mobali osali ezalazala otiki yo okei bandeko esika kokende olinga te okokutana na makambo na yo mokolo mpe ekozala kozozonga boye okokuta mwasi yango akomi lisusu kitoko ya kosakana te nde omonaka ete esika mobali akomi kosala bamakambo ndireke amoni mwasi yango nde kaka lelo alors kazalaka mwasi azalaka na maboko na ye ababababa mpe mais nzambe asali ya confondre na ndenge ete akomisi mwasi wana neti mutu ya sika liboso na ye mobali akomi kaka komelamela basoi. Bandeko makambo yango ezalaka lokola vice versa. On dirait nzambe asala kaka ba piège donc malgré pesa mwasi ba clé wana ya ba bénédiction po ete ende mutasimba mais ezali kaka lokola neti mwa piège moko pe nzambe asala tia wana na kati. Piège yango réagisaka comment? Piège yango réagisaka na moment oyo mwasi aza na ndako ya libala bazana mobali malamu kaka basi ndenge bazalaka na babiyoka yoka libanda mwasi azwi pu akomi kolukela mobali ba raison abomi libala sans raison mobali asali mabe te azwi akei nde omonaka ete sikoyo bakle ya bénédiction wana nzambe spirituellement a transféré gango mbala moko na côté ya mobali okomona nzambe afungoli mbala moko ba porte ya bénédiction okomona kaka ke mwasi akendeki un mois après 2 mois après makambo mobali efungwami okomona tamsu mwasi mo akomona ba yango mobali yango asimbi kisi ubeni o basi msuba alaka seka zalaki na bambonga bande ko zelanga na kende yango na siko bambonga ngo te ezali nde bénédiction oyo yo ndengo kendeki mama ndengo kendeki ko sali mobali mabe okei nde upesi mobali chance mobali makambo efungwami. Ndenge moko pe yo papa soko sali mwasi mabe sans raison olukeli kaka mwa problème moko bopo ete mwasi akende soki mwasi akei ou bien yo mobali okei kokota libala place musu ndeko
yebaka yango ete suka nzamba kosala kaka eloko moko okomona ete ekokomela o mindondo esika okei po oyebiko bandeko oyebi na bisa bino eloko moko na remarke eloko moko bato mingi bazalaka ndenge nini surtout basi oyo balingaka mibali ya bato soki mobali azali na mwasi na ye ya ndako bolanda malamu mpona faire comprendre bato mingi oyo bazali kocomprendre te oyo babande kokomakoma mpona koloba ete ngai naza koloba mpona kozwaka para basi te nazwaka mpe bapara bamama mais sikoyo naza koexplike yango mpo bocomprendre malamu bomoni soki neti papa aza na mwasi na ye na ndako mais aza kokende oyiba na pembeni mwasi oyo ayebi ete mobali wana aza na mwasi na ye na ndako mais mwasi wana sikoyo oyo esika mobali akende koyiba mwasi akobanda kogate na ndenge moko mwasi wana oyo aza ya likangu wana akobanda kogate mobali wana na ndenge moko oyebi eloko nini esalaka bongo basi wana basalaka bongo mpo nini azoluka ke un jour mobali wana motema échanger alobaki mwasi oyo nde aza fait mpo mobali aya alors mais basi ya ndako mpe bazalaka basi moko nazokosa oyo te bazalaka basi moko oyo ke biso bamibali tosalaka erreur ntango tonegligeaka bango pourquoi parce que mwasi ya ndako ayebi ba problème na nyonso tu ayebi ba pasi na yo yende mutu tango oza na problème yende mutu akotelema mwasi ya ndako ayebi ke tango mobali na ngazaka na problème boye ngai nde tala ndenge nasalaka bo mais mwasi oyo bazoyiba na pembeni ayebi ba point ebele te oyo mwasi ya ndako ayebi alors tango ekomaka mpe mobali alobi ke bon siko namoni ke mwasi oyo na litangu mpe azali vrai momi il faut nasundola kaka mwasi na ngai ya ndako nakende kuna tangu siko mobali yo okotika mwasi na yo ya ndako oluki ba raison ya lokuta okeye pa mwasi na likangu tangu yo kokende kokota kuna okeye ovandi obandi kosala vie ensemble na mwasi wana nde sikoyo okomona ete ndenge ezalaka ke mutu azalaki na besoin na yo tangu yo ozalaki nanu epai ya mwasi mosusu oza koya kaka kozonga wana nde posa na yo ezalaki mais sikoyo omoni siko mutu yango aye kovandela yo sikoyo sur place bokomi kolala esika moko kolamuka esika moko bani nde sikoyo place baproblème ebandaka bamakambo sikoyo mwasi na yo ya ndako oyo bande kosupporte mais epai ya mwasi ya likangu mwasi ya likangu azokoka kosupporte yango te mpo nini mpo ete mwasi ya likangu wana azomona ete bamakambo wana ezolekela ye kilo mais mwasi ya ndako ayebi kosupporte yango nde okomona ke esika yo mpe mobali okokende 6 mois 7 mois kuna mpe bandi kobeta mobulu baproblème ekomeli yo mobulu mais sikoyo mwasi oyo esika ya ndako esika atikalaki makambo yango ndenge ezalaka mystique bandeko okomona kaka mwasi ya ndako bamakambo efungwami ou bien baaktivité moko eyeli mwasi mbala moko nzoto echange naza koyebisa bino ya solo bandeko bondimela ngai soki yo mobali oboyi mwasi sans raison mwasi akei ou bien otiki mwasi okoki kokota libala bandeko ondire nzambe moko atindaka baange ko basukola mwasi wana tikali ko basukoli ye mpenza ke yo moko mobali mokolo komona mwasi wana bandeko bolimbisa nga me eza na bamibali mosusu ezali mwasi na ye oyo asala na ye bambula ebele bavanda ndako moko mais ntango atika ye kozonga zongi aye komona ke mwasi akomi mpenza nde mosusu bandeko mwasi nzoto mobali tala kaka mwasi oyo osala na ye bambula ntango mosusu 3 ans mais otikaki ye mpo na likangu aka betisi yo motoba ntango ozongeli mwasi wana kokuta ndenge oyo kokuta mwasi wana bandeko oyo mibali mosusu bazalaka ke okomona nzambe apesi ye punition ko okomi botango omoni mwasi ozosola na ye yo moko nzoto ya mibali etelemi mpe punition nzambe apesi yo yebi ndenge osala mai ya mibali ebimi wana mpona nzambe akolakisa oke ezali punition nzambe akolakisa oke oyo wana yo otikaki azali moto oyo kokosakana na ye te yango na ndeko soko so ozwi engagement ya likambo ya libala ya kotia mwasi na ndako keba kosakana na mwasi oyo yo tie na ndako parce que mwasi oyo yo tie na ndako mwasi oyo azali ya yo basakanaka na ye te nzambe apesa bango secret ya munene bandeko yango nomonaka mwasi ya ndako soko oza komaltraite aza kolelalela ata yo mpe mobali mosala na yo
makambo kaka ebanda ko marché te tant mosusu na ba problème na ba chef tant mosusu okomona ikosala ki cop mobo makambo esimba te mais soko oza na bien na mwasi na ndako okomona makambo tout vert pona koloba esika oyo nde ezalaka ke esika yaka kotalisa ete basi bazali batu moko oyo ete nzambe mpenza apesa bango clé ya babénédiction ezalaka na maboko na bango mais clé ya babénédiction wana eyaka koéchappe bango soki mwasi oza na ndako na libala oke koyoka maloba ya bato ya libanda obebisi libala na yo après ntango kolinga esika kokende kuna okomona makambo marché te okomona kaka mwasi nzoto ebeteli mobali oyo otikaki moni mobali achange akomi kitoko baactivité donc nzambe aza na secret moko asalaka wana mais bato mingi bazalaka nde kidiba surtout ezalaka très dangereux mingi mama soki mobali abali yo boyebi ke boza na bozwi ya moke okomi na esprit ya kokende kotalaka esika baninga na ye kutu aza na télé écran plat ye kutu kuna baza na boye ye kutu kuna baza na bokomo ya papa yo ozomona te yo kutu kuna baza na boye kuna baza na boye biso kaka boye alors que ntango bolingana na mobali na oyebaki ke mobali na azali na situation moko ya se boyokanaki ete malembe ti bokozwa mais okomi lisusu kopresse ye bapresse wana yango nde etindaka soki mpe mobali ya na sagesse te akei ngulungulu koluka na ndenge ake koluka na ndenge ya loposo nde etindaka te okomona mobali soit asuki na lubwaku soit mobali asuki na esika ya pasi soit akufi babiloko yango nde yango na bandeko nazali koyebisa bino ete soki ozali na mwasi na yo ozali na mobali na yo bovandi esika moko il faut boyebaka yango ete étape ya vie ya mwa se ezalaka mpe étape ya vie ya mwa likolo mpe ezalaka po ete soki yo oza komona kaka yo mwasi oza kokende na libanda oza kotala kuna kutu nani camarade na ngai na mobali nde baza na boye mais ndeko yo omoni kaka le présent omoni kaka sur place yango nokoma ojuge mais oyebi te étape nini bango bapasse po baya kokoma na baécran plat wana oyo lelo bandi koloba bango baza na écran plat biso kaka boye non il faut kolinga kotia bamakambo na ndenge ya malamu komema makambo na ndenge ya malamu po ete bozala malamu libala ekende bien yango wana eloko tozali koexplike mpona clé ya babénédiction tolobaki yango malamu bandeko clé ya babénédiction moto akosa yo te makambo nyonso tu ezalaka na maboko ya mwasi clé ya babénédiction nyonso ezalaka na maboko ya mwasi nazoloba clé ya babénédiction wana eyaka kosala parti ya wapi ntango mwasi na mobali baza ensemble yango lomonaka ete mobali mosusu soki ozorespecte mwasi na yo bien bovandi na bino bien okomona tosalaka mwa mosala moko ya moke mais salaire ya moke mais makambo na bino bosalaka na ndako ezomarche kaka ezomarche mpo nini olingi mwasi na yo mpe oza na verité kati na mwasi na yo mais soki ozali kokosa mwasi na yo ozali kotia mwasi na yo na ndenge ya pasi wana nde okomona ete ozali mpe kaka mobali ozali moto ya pasi oyo nde okobanda ta mosusu kokanga bafamille na yo kuna bandoki yo tata mwasi boyobo orke comportement na yo moko na mwasi na yo na ndako ndenge moko mpe mwasi mosusu obali mobali na yo mobali ataza na bozwi ya moke ata na ndenge ya pasi nde kokanga motema eza na basi mosusu mpe azwa mobali na ye bavandi na bango na ndenge ya pasi kaka bandeko kodebrouye kaka malembe mobali mpe kaka po biloko mosusu mpe basouffrance mosusu mpe ezwaka mpe mwa temps mais nzambe apesi bino quand même occasion ya koluka mwa lipa mwa nini boza kolia mais mpona kokoma mpenza na situation nde bozolingela ekomi nanu te il faut kokanga motema po ete ezwaka mpe mwa temps eza na basi mosusu mpe azalaki na situation wana kaka ndenge na witaki koloba kokende kaka epa bacamarade amoni mwa batelevizio amoni kuna mwa congélateur amoni boye yo kaka boye tala kutu mosala na wana efutaka nango bien te yo kaka boye tala kutu kuna nani mobali ya kingani ye kutu baza koavance tala baza na congélateur ya monene tala biso kaka congélateur ya moke obandi kocompare nde babiloko wana soki mpe mobali aza faible motema ekomi dukuduku ale akokende ta mosusu koyibela yo mbongo bobakangi ye akoti mpe prison yo mwasi otikali wana sikoyo vi mpe ekomi ya pasi yango wana tozali koloba bandeko basi mpe mibali
il faut boyebaka ete makambo nyonso tu na kati ya foyer etambolaka na harmonie soki boyokani ya malamu ezali. Mais soki boyokani ya malamu eza te ndeko olinga te pamba. Et puis tolobi lisusu boye. Mwasi azali moto oyo nzambe apesa pouvoir moko ya kosakana te. Ndeko yo si omona mobali kaka ndenge moko na tovandaka na ndenge soki mobali aza mpiaka. Yo si omona mobali ake et pas ya camarade ne mobali a bien dit naza piaka en tout cas lukelanga bien loko moko bien boy. Est-ce que mobali akopesa ye? Mais mwasi azala mpiaka abeta kaka tour esika ba mibali bazali. Ako lukaka ko tam susu zana mwa mbongo mo ba bendi na pembe na bitana na problème bo okomona mobali akoti mbala mo loboko na libenga sans même se poser question azu apesier atako di ba fungole lié makolote o ete pona ko lakisa ete nzamba pesa bango pouvoir mais siko basinde ba bebisaka pouvoir ko nzamba pesa bango soki ba komi ko sala bozoba mais soki baza ko sala bozoba te pouvoir na bino ba mama ezalaka mais bomi yebaka te bozaka na pouvoir moko ya somo. Yo so mona mobali mobimba. Mobali mobimba zana mbongo na ye ta mususu économie. Mobali azo préférer kutu abombela. Baninga na mibali secret ke sika abomba mbongo na mais yo mwasi mobali tam so ko ka connaissance tam sous lelo amemio na ndako pa na lelo kaka ndenge bovandi on ensemble mobali comme ko peso confiance tala kutu moni ngai na zana valise moko mbongo tala pesa na bomba kango mais la kisi na mwasi mais ba camarade na ye ya mibali bayaka na ndako jamais tela ko lakisa bango pona ko lakisa ete nzamba pesa pouvoir na mwasi mais mwasi sikoyo pouvoir on nzamba pesa na bango basi mingi bayebaka ko utiliser yango te yanga na basi ba mimona ka ete neti bazali batu ya pasi basi ba mona ka ete bazali batu moko ya libabe. OK mwasi azali muto yende mta aza ko teni ko simba ko simba fungola ya bomoi. Fungola ya bomo iteme fungola ya ba bénédiction ya makambo ebele ya ngono mona ka basi mususu ba pesa bango mutuka bo mwasi mobali avant ta mususu so mutuka ogomona ko sala musala makasi ya toki mais mwasi gogo ya omona pa toki na yete mais azu mutuka ba fungola li eta mususu porte na makambo moko bo ya minene to yebi ke basi mususu to koki ndenge nazali koloba ezana ba mama mususu pa na poto ba nyata poto pona nini kaka ndenga zoko sola na mobali kuna na Congo maloba sukali ko seka kaka ya pamba mobali ayibi sika mobali atala boye mobali kuti ya libala te kaka connaissance tellement biso mibali devant basi to ba faible mibali musu ba sala kaka basi ba papier po ete ba na poto ba basi musu pe ba nyata poto pona kaka ndenge nini apesi kaka confiance na mobali kosekisa kaka ya pamba mibali mususu bapesa basi ba faveur mususu bizu kaka ya pamba bapesi ye bizu mobali akokite mbala moko asali limosi ba faveur yango wana to lingaki ko éclaircir na bandeko ete ezali te ke tango mususu ki na lobaki bongo ezalaki pona kokumisa ba mama mingi te ezali ba réalité ba mama bazali ko simba ba simba pouvoir moko bo donc pouvoir wana nde tozali ko benga ba clé ya bénédiction ezalaka na maboko ya ba mama mais siko ba mama mingi bayebaka na bango te bayebaka pe ndenge ya ko utiliser yango te yango na omoni ba mama mingi lokola bayebaka te mingi batikalaka ba malheureuse okomona zomona kaka viango pasi banini mais alors kazoyeba te ke clé ya makambo etali bomoi ezali na maboko na ye kaka ndenge tolobi ba mama bobosanaka te tangu nzambe alalisaki biso pongi na mokolo ya liboso apesaki mwasi basekele ebele mais basekele na bino na bapesa bino soki boza kotambola kaka na ndenge ya bien boza korespecte nzambe bokomona ete ba œuvre nzambe apesaki bino wana ekobanda kosala. Mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai lisusu maloba. Vraiment olobi penza ya solo clé ya bomoi ezali penza na maboko na biso ba mama mais biso moko ba mama nde toyebaka ko utiliser yango na moment kitoko te.
parce que biso ba mama mingi tozalaka kidiba na makambo ebele alors que nzambe nde mtapesi biso pouvoir ya makambo mo ebele na tango alalisaki ba papa pongi wana penza na pesi yo raison papa Roger ozali na raison na eloko lobi po ete o comprendre moto comprendre ba makambo lobi il faut moto wana azala na spiritualité kati na ye pe nzambe a révélé po a comprendre ba biloko yo uti koloba na lobi yango te po ete ngai nazali mama po ete nalinga kotia pilipili na mungwa me eloko lobi ezali ya solo tika ete nzambe ya pambola yo ya mingi na oyo outi koloba bandeko babolingo nakolakisa bino lisusu eloko moko oyo ezali kotalisa ete biso bamama tozalaka na pouvoir oyo nzambe apesa biso komona ete biso bamama toza kolelisa meme bapapa bandeko bapapa misusu ndenge bazali wana ko bandeko balela na ndenge ya kosakana te mpo nini mpo kaka biso bamama tokangela bango makolo oyebi biso bamama tozalaka ko soki na moma moko boye ntango bapapa basengaka na kati ya butu kaka na bisengasenga na bango oyo mpo ete bango basi bayeba ete bango mpo na kosenga bandeko okomona mobali mosusu ko tala mbinga ya mobali me soki aza kosenga okomona azwi agumbami akomi neti mwana monga moke azwi elongi ya mawache me soki ekomi lobi na ntongo ye wana na kazaka bato baza komona ete ngambe mobali très méchant mais devant biso bamama ndenge bakomaka te place wana mpenza napesi papa Roger raison nayebi ete solo mpenza soki natali ndenge bapapa bakomaka te okomona mobali mosusu ko teli moso oyebisaki ete non lelo na okomela ti te bandeko okomona tata papa ko mwana mobali okomona mpenza ko na mbuma ya mitoki ya mibeso ekomi kobima akomi meme kobondela yo bamaloba esili aza na me tellement non na yo ko azokoka kosupporte non na yo te etindi ye meme abanda meme kokritike bandeko ya famille na yo ye devant mwasi okomona oyebi kutu mokolo wana leki na ngai na mwasi omoni mokolo ayaki wana kasi batindaki ye mpo ya kozwa mbongo te naboyaki kutu kopesa ye tala mbongo yango nabombelaki yango wana akei mbango na armoire ake kofungola abitala mbongo yango yango bandeko mibali ko ntango bango basalaka neti batombola bamapeka ngai mama Rosalie nasekaka nayebi ete nzambe atia biso na mokili po te to se complete mais ntango namonaka mibali mosusu okomona liboso ya bakamera baza kofinga bamama basi ya poto miyibi basi ya poto kutu boye basi ya poto balingaka kobanga mibali te banini bandeko kaka ndenge nga nayebisaka bino soki bato mosusu bazalaka na courage ya koloba ngo te nga nayebisaka bino bandeko bomonaka bamibali oyo bazalaka liboso ya kamera oyo balobaka oyo bamesana kotombola mongongo bandeko mibali ya bongo kaka minoko me bango ndeko oyo kaka mpenza bakimbumbulu mpenza oyo kaka bakimbumbulu mobali soki azokosala makelele liboso ya bato bandeko aza mobali pamba nayebi bango malamu mobali mosusu okomona soki mwasi apimeli ye bandeko ndenge bakomaka oyebi moko nga nayebisaka na bapapa ntango bino boyaka liboso ya bakamera mpona kofinga biso bamama bosalaka nde erreur bosalaka erreur parce que biso mpe bamama toza bato moko tozalaka na mitema minene mpo soki lelo biso mpe bamama tolobi ete bakamera eya tobanda koloba mpe basekele na bino bandeko na banziko bapapa bino bokotala biso lisusu na elongi te mais ntango boyaka boza kofinga basi ya poto boye basi boye bandeko biso basi ko ndenge tozalaka wana papa Roger asa aloba yango biso tozalaka na bolingo mpo na bino bapapa bolingo ezalaka me bino moko sikoyo mibali ya poto boyebaka te ndenge nini ya komanie yango boyebaka te ndenge nini ya komanie bolingo wana
Songo zali kaka na technique bandeko bolingo wana ko manie yango bien ko mona pe mama azana e calme makambo to ekokende bien mais mobali mosusu ko mona ete akokaka te kokomisa mwasi ata na troisième ciel te mais munoko wa liboso ya kamera kofinga basi ya poto basi bo bandeko biso basi tomonaka pasi tomonaka pasi nga nazala bakininga na ngai ya basi bandeko nazana ba makambo mosusu nga na kokoloba mibali mosusu bazalaka ko okomona olingi mobali po bolingo mosusu okomona omoni mobali mbala liboso ko omoni ndenge alataki na parfum tie bandeko mibali mosusu bayaka kaka po ete ezali ebandeli ntango mosusu azali na besoin alinga mwasi mais zwa sikoyo mobali yango mema ye na ndako bandeko oyo ezalaka ete ntango mobali azolongola bilamba ko bapwali ya nzoto na bango mibali ondinga bansala ya nini ya ndeko babengaka nkanga salite ya ndenge wana il faut yo mwasi obanda nanu kobongisa ye eza na basi mosusu babongisa mpe mibali ya na poto me biso bamama tobelela yango te okomona mobali mosusu kutu bandeko komona mpe minuko otali baminuko te ya sese neti ya kopola mama ifasala makasi azwa mwa mbele banda konika baminu yango na ndenge ya makasi elongola mwa bajaune wana bashokola po ete mama asalaka bongo mpo nini mpo kaka azwa occasion epesamela akende kopresente mobali yango epai ya baninga na ye mpe bamona ke azwi me mibali sikoyo nyonso tu wana yo kosala na ebandeli mokolo ekozala ete azwi avandi mpenza opesi ye kiti avandi ale wana sikoyo azwi mapeka matisi alingi sikoyo alakisa oke yende azali mokonzi ya nyonso yende akoki kokomande na ndenge ya nyonso alors que soki totali malamu mobali ifale ase rendre compte ndenge nini bapasi oyo yo papa yo mama omonaki ntango ozwaki papa na ebandeli mpo na yango bandeko oyebi biso bamama tomonaka pasi me mokili endimaka biso te surtout mibali ya poto balingaka kondima biso te tokamwaka tosala bango nini tobomela bango nani okomona mibali oyo bayaka liboso ya kamera oyo basalaka makelele na makambo oyo basi ya poto basi ya poto bandeko mobali mosusu ko okomona kutu na mbetu ko eloko te 00 mais munoko liboso ya kamera basi ya poto bo mais aza kobosana ete makambo oyo mwasi ya bombi oyo ke mwasi ndenge yebisa ye po basi pe biso basi tolobaka okomona mwasi asayebisa mobali mais yo mpe ndenge nini mobali yango ntango nyonso tu kaka oliaka bakimbielongo banini mais oza mpe kofonctionne te o mobali ya ndenge nini mibali mosusu esalaka bango omona neti komisi ye neti indifférent okomona epesi ye kanda komi kolobaloba papa mais ebongo soki ntango yo oza koya liboso ya kamera oza koloba n'importe quoi mpona bamama ebongo siko soki mpe biso bamama tolobi ete tofungola monoko toloba mpe ke ntango mosusu ndenge ozosala makelele soki mpe mama ye alobi ete ndenge kuta osala makelele bolanda na bino te eloko na ye eza na yango ya kofionoka etelemaka te alors omoni ke ntango wana sikoyo bokoloba nini bamama boye me bopesaka biso merci epo malgré makelele oyo bosalaka bolobaka bino botalisaka kaka te mwasi azwaki mbongo aza kobomba akei kotonga ndako na congo mwasi akei kozwa mobali na congo wana nde bolingaka kobimisa comme bavrai version na bino mais baversion ya solosolo ndenge biso toyebi mpe bandeko baversion na nyonso to ezala nango kaka bamasolo moko accessoire vrai lisolo ezalaka masolo ya chambre bandeko bandeko ngai mama rozali nazali koyebisa bino ya solo penza ya solo moto akosa bino te ngai nazali koyebisa bino ya solo oyo ezali verité bato nyonso tu oyo bino bomonaka bamakelele oyo basalaka awa ye kutu ndenge azali wana todiskitaka mpo nini ye tindaka kaka mbongo na famille na ye o mosusu ndenge azali wana ye bambongo nyonso oyo bamasolo bomonaka babimisaka ya bambongo banini ye asalaki boye te ezalaka masolo ya chambre bandeko epuis soki olingi oyeba mwasi na mobali ko bamasolo na bango ebandelaka na chambre ndeko
soko zali na ndako moko esika mwasi na mobali bavandaka il faut kotalaka na tango balamukaka nde ezalaka rapport mobimba oyo ya journée na bango okotala kaka ndenge mwasi alamuki na mobali balamuki tension na bango ezali ndenge nini soko moni harmonie ezali malamu yebaka nde wana ezali début ya journée na bango ebandi mpe malamu mais soki bomoni kaka balamuki mwasi akomi kokangakanga elongi bandeko azwi kibota na ye mwasi alukaki ete babeta ye mpenza na ndenge ya bien mais erate encore biso bamama soki eso rate eloko wana tokomaka kanda omona soki oza na bana okomi kogifle bana bambata pamba mpo nini eya na bamibali mosusu bandeko ifo toloba eza na bamibali mosusu ndenge bazali wana bayebaka teke mwasi azali moto oyo nzambe akeli aza mpe na babesoin azala satisfaite ndenge bango bapapa balingaka esika bakoma ndenge papa alingaka koma na 7e ciel mama mpe alingaka koma na 7e meme kutu kolekisa me bamibali mosusu bandeko okomona mobali mobimba aza na mwasi na ndako ayebi ata te ndenge nini akoki kobanda kokarese mwasi na ye bandeko mibali mosusu okomona jeune garçon me aza kovivre neti bampaka ya kote ya bakongo ya kati oyo bazalaka ete bayebi ata karese ndenge nini ezalaka te alors que mwasi aza na besoin ya tendresse mobali mobimba po asimba ta mwasi na ye ta na lukete pamba ta po asimba ye boye ifo ezala kaka na butu soki bakomi na moma ya rapport wana bolingo nini wana bolingo ebongi ete ifo otia mwasi na yo à l'aise biso basi ntango bolobaka eza mpo na mbongo wi toboyi te mbongo mpe ezali nécessaire mais ntango ekomaka ete bino mibali boza kopesa biso mpenza bolingo na ndenge ya bien bandeko mbongo wana ko ata nazomona yango ya mingi te mais nazomona ke kuna chef de famille aza kotravaille mpenza na ndenge ya bien naza na susi ya mingi te oyebi ke basi mosusu ko bapesa bango mpe bamillion mais combien de chef de famille eza kotravaille bien te oyebi ete badeklara mpe wana mobali alobi me naza kopesa nyonso tolingi lisusu nini oza kopesa nga nyonso me nga mpe naza na besoin ete ifo bashofaka nga bien oza komona nabanzi ete bato mosusu bakoloba oni me oyo ezali verité ata olobi ete mama Rosalie azali ndumba o boyeboye yo nde moto ozali kokanisa me ngai naza koyebisa makambo na oloba ezali vrai verité tozwa nanu batabu wana totia na pembeni mpo ete ntango ekomaka ete bofukama mibali mosusu bazalaka wana bomona je suis un kasayen makambo ya mboka na biso il faut tabou il faut tobatela culture oui il faut tabou mais eloko ekamwisaka ngai bandeko bofungola matoi okomona un kasayen na kati ya poto wana aza kotalisa bato ke no biso bakasayen il faut to respecter mpo ete il faut tosalelaki tabou banini oui tondimi mpo ete ezali culture il faut korespecte me na kati ya kitabu ya bakasayen bapekisi mpe ke mobali afukamela mwasi bozolandanga malamu me nayebi papa moko ya kasayen autorité ya kosangana te okomona ye soki aza koloba batutu bakolenga me ntango alobaka te biso bakasayen ifo tabu mpo na boye wi tondimi me mokolo mwasi na ye alobi ete bolanda bamakambo wana nyonso akoyebisanga siko biso na biso basekele kaka na biso na basi ya bi bomoni ndenge naza koganga pamba me na butu na mbetu oyebi ke bajour mosusu soki nakangeli ye mpenza sizo oyebi kafukama komona abandi mpenza kobondela ngai mpenza okomona nayebisi na biyembela ngai nzembo mona chiluba okomona bandi koyemba okomona ngai na buka ndi na koseka botala sikoyo eske wana mobali arespecte tabu na bango eske soki mpenza bato ya kasai bamoni ndenge mobali aza kofukama mwasi azoyebisa ete yembelanga nzembo na chiluba avana afungolelo makolo eske bakasaye bakotindela mwasi yo na kaki ete to bakokondana ye ete afuta ata mosu ngombe ya mobimba omoni yango na totikaka mpe hypocrisie na makambo mosusu bandeko ngai ko ndenge ezali wana soko oyini ngai soko ofingi ngai malamu me ngai naza koloba mpo ezali verité papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Vraiment makambo uti koloba ozali penza na raison mama Rosalie. Oyebi ete ba makambo mosusu ndenge pe biso mibali tosalaka awa na poto
il faut toyebaka ko se respecter surtout biso ba papa et nazali surtout koyebisa mingi na ba papa o bazali na France pe ba o bazali na Belgique ba congolais surtout po na monaka ba makambo wana na Allemagne to salaka yango penza mingi te kuna pe na ba pays musu comme Espagne Italie na tikala na komona te mibali ba bima liboso ya caméra po ba banda koloba n'importe quoi na o etali ba mama bandeko il faut toyebaka yango ete biso ba papa to linga te tozali kaka bato yo tozali likolo ya mwasi wana deja mokili ese yebi yango mais na kati ndenge tozali likolo ya mwasi to lingaka te ke to linga sikoyo kosala ke lokola babite tozali likolo ya basi to lingaka sikoyo koluka ba raison moko bo ndenge balobaka la raison du plus fort est toujours la meilleure papa soko yebi ete na kati na ndaku yo na mama okoka ko satisfaire mama bien te alors tika ko sala ga makelele ya goya liboso ya caméra soki mama komi ko réclamer ba droit na ye ale yo liboso ya caméra basi ya ndaku bazaga respecter tozo bala basi yango me baza respecter mais ndeko tango zo lobaka ya basi ya poto baza respecter to luka basi ya kini yo kanisi mwasi ya kini nini oyo akoya na poto awa aya kokuta mobali moko azo baba e bien te yebisanga mwasi nini o te balobi ata kutu balobi ke mwasi na mwana ngo soko ya kozala neti mamelo mokonzi yo kanisi mwana wana nzambe asalaki eloko na ye ya basi po ezala kaka ndenge wana po moto ashofaka yango te ah mais non parce que toyebaka yango bien badiscussion nyonso tu ndenge elekaka na poto eza mpe na badiscussion mosusu ya makambo mosusu wana toyebi mais 90% eza ba discussion oyo utaka na masolo ya mbeto okomona mobali mususu yo mobali mobimba oza na mwasi na yo na kati na ndako mais yeba ete avant kosala mwasi na yo rapport yeba ke non mwasi azali lokola chauffeur azali lokola moteur nyonso tu avant okende odémarrer nanu moteur eleli et chauffer, aller après si mon pays. C'est ça. Moi, c'est pas ce que je Il faut y bandenge nini, il faut embrasser. Il faut y bandenge nini. Il faut caresser. Il faut y bandenge nini. Il faut la paix. Tant que vous allez ça la babylone quand vous sautez là, est-ce que moi, c'est dans ce qu'on comme un moment où ok, ngai papa si qu'on a beaucoup kota ou bien pas. Mais bali mon sous ça zaga soki maman ça longoli bilamba. Donc pour na yazo mon aga ba bisika bi yanga kota gaga mbala moko. Non. Au moment où mobali azo kozwa mwasi ekomi neti guerre te mwasi azali aza tolo bandenge ni mwasi azali eloko moko azali neti aza fragile mwasi faut kokende na ndenge ya douceur on nazo ba susu ngai papa Roger tango nazali kosala auto école tango avant nazo permis na ngambala ya liboso tango na jui volant nazo linga okende tango nazo kotsa machine na bande ko kotsa ngo na ndenge ya na simba levier na ndenge ya makasi nani professeur nanga lobi te okoki kosala boye te voiture ezali neti mwasi mpona kokotisa machine eza teke il faut obanda kobeta levier na ndenge ya maka te sala ngo kaka malembe tala kaka oyebi kaka ndenge okaresaka mwasi donc tia kaka oniati kaka nani ya embrayage après okoti première na yo ozomona donc apesi exemple à moi si ndenge pe moi mais mibali mosusu bavandi na bapoto awa bambula ebele ako tozana privilège okomona mpe tomonaka ta mosusu omona bafilme na batelevizio okomona mpe ndenge nini bazolakisa biso ndenge nini mwasi okoki kokarese kozwa te na yo me bamibali mosusu bayebaka yango te mobali mobimba soki kaka mwasi alongoli bilambo nde bayebisi eka babi bon papa ya kokota yo ye kokota mbala moko ebongo sikoyo mama yo yebi teke mama paza na besoin pa koma mpe na esika alingaka après si matango mama kobanda kodiscute yo wana okimi mbangu liboso ya kamera basi ya poto baza respecte te basi ya poto baza mpe na droit na bango il faut baréclame eza normal ezali likambo oyo nzambe asala ete mpo mwasi na mobali bazala partage boni yo okoma olinga okota mbangu boye bakotaka mbangu bongo te ndeko lelo okomoni ete bamabala mosusu ezokufa na poto awa mpona kaka likolo ya incompréhension
mais okomona bamibali yango mpe basalaka eloko te bakokaka kosala eloko te mpo na basi na bango okomona te ayebi ata koembrase te banini mais okomona bango na bafilme oyo elekaka omwa te biso na partir ya ba23 banini oyo ezalaka na makambo ya bolingo okomona ye wana fietami na kiti mpenza avandi ko azolanda yango bien ondire ntango ndenge azotala wana azokapte bamakambo mpo etakende kosala epa ya mama mais rien donc oyo aye kaka azotala kaka esika kaka oyo esika ya rapport sexuel ekobanda esika mpe ye mpe akokende kobandela kaka epa ya mama te bandeko mibali il faut tozonga mwasi mamuke po ete baleso na biso ya bapapa vis-à-vis ya bamama tozoyeba bango te oyebi na kongo nde ezalaka ete na kongo lokola basi ya kongo bango bazalaki mpenza na ndenge oyo kaka ya kibokoko oyo nde bazalaki na esprit wana basi ya kongo nde balaka ke ah non soki kaka mobali aza na besoin na azwi ya mati mbala moko bani mais attention lelo mpe na kongo yango basi bafungwami bakoma yele yo mobali oyo kaka mbala moko boyo mata o boni te ba mwasi ya kosilikela yo yango na tozoyebisa na bapapa bandeko mibali totikaka mpe ere mo balokutu soki problème ezali estce okoki kobomba yango na motema to kosolila mwasi na ifo yoka liboso ya kamera basi ya poto boye bokomi kolelalela bino kutu bozwi tala yango tozolobako biso bapapa toyoka soni biso bapapa tozokokima mbangu oyo mpona koloba liboso ya bakamera basi ya poto kutu boye boza koloba mais bongo mokolo oke basi bakoleka liboso ya bakamera mpo badevoile bandeko tokosuka wapi surtout ya biso ekozala somo bandeko oyebi ke eza na basi mosusu mpe basi tala oyebi bamama ko il faut tofélicitaka bango nazoyebisa bino ya solo bapapa à un moment donné bamama oyo ya mito esalaka bien oyo mito esalaka bien te wana en tout cas te mais oyo mito esalaka bien en tout cas il faut tofélicitaka bango pourquoi oyebi ke bamama mosusu bakoki kosala biso mpe bakata kaka biso bapapa ndenge baminoko tosalaka liboso ya kamera mama koki kosala oyo mpe eza katako mokolo wana mpe mama kosalaka apesi yo mpe gentillesse kaka ndenge olingaka kokota wana atikeli yo mpe nzoto koti na yo ntango kaka ekomaka na moma oyo papa alingaka kobwaka ndenge elongi wana ekomaka ondire moto ayoki solo soki ya niei ndenge elongi yango ekomaka ntango tokomaka na moma wana mama azwi kaka mwa nani portable na bango wana kota kamera akangi yo kaka foto tieke oyebi te soki bazwi foto wana batiango na internet oyebi tokosambwa kutu koleka biso bato tozokokende liboso ya bakamera mpona koloba mabe ya bamama ou bien enregistre kaka bamaloba oyo biso tobimisaka na moma oyo tolingaka tobimisa mwa mai na biso wana okomona mobali mosusu aza kolela na chiluba okomona mobali mosusu aza kolela na kingwandi bandeko eloko yango ezalaka mpenza ere moko bizarre omona ere moko boye soki osisiko okomi normal okobandi komituna nga nde mutu nasili kobima koloba makambo nyonso oyo bie nini eloko yango ezalaka ondire mystique yango wana tolobi tokeba bamama poto bozoyeba teke bamama poto baza na maîtrise basi na biso bana na maîtrise mais soki tozoluka kaka kolukela bango baproblème keba mokolo mosusu kozala gai ozosala ntango ekóma na moma oyo mai wana eyaka na bamaloba tolobaka na ndenge elongi ekómaka mama kangi foto enregistre na maloba na soki batia yango na facebook bandeko tosambwe biso bapapa tosambwe ekozala ntango mosusu mpo na papa mosusu mais ekozala nete concerne biso nyonso bapapa tala kaka makanga elongi ya papa ntango akómi na moma wana vraiment nakosenga bamama bomeka kosala eloko wana te mpo soki osali yango ezali ete touche biso tu talaka bakanga elongi na yo ntango oza na pleine action okomi siko na moma yango encore bilongi yango ndenge ekomaka bandeko bilongi ya bapapa ndenge ekomaka yango na ndeko mwasi moko alobaki bamibali oyo bazosakana na biso bafingaka biso kaka liboso ya kamera mais mokolo ezali ngai na kokanga moko kaka foto ndenge akomaka ntango akomaka na moma wana nayebisi na bimama pardon komeka kosala yango te mpo soki osali yango ekozala pene ete concerne nga papa roger mpo ete modele oyo ndenge tokomaka bandeko elongi ya ngubu kutu bien mpo ete baposition tokomaka bandeko yango na tokemba na baminoko tofungolaka liboso ya bakamera tolobaka kaka tika toloba mais bamama ndenge ezali wana il faut boyeba yango ke ngai nazali kondima bino mpo nayebi te bozali na mitema minene malgré biso bapapa toyoka liboso ya kamera tolobaka nayebi na ngai papa roger nayebi baeffort nini bamama bino bosalaka eza na bamibali mosusu mpe
mwasi alinga mbala ya sima mwasi amemie na ndaku po ana poto ko mwana tamsu mwasi saka na ndaku ne mobali ake kota libala ogomona mwasi tanga zomona ga mobali ogomona ebi mibali musuba zalaka wana ko ogomona ustali na slip surtout mibali mingi ba ogomona slip a pembe okomona na bakwana tala ogomona ba biloko mongesa na di chocolat gata vraiment tout le monde se rappelle ba maman passe tout le monde se rappelle ba maman passe maman Rosalie ko sekate ya solo tout le monde se rappelle ba maman passe mais ngai na zalaka propre wana penza na zolo ba yango pona na mes vente te na za propre mais zaba mibali mususu ko zuye bo bandiko ogomona chocolat pona yoka ka bandiko basi musu ba lobaka ogomona mwasi ko ba slip wana nyoso mobali na ngo ifo boka basumbela ya sika akozoma ba poil wana nyoso to kati yango bien banini wana na tango na mobali penza mwana meme owaga mobali yango mwasi pe azolo ba mobali nango alobaka te bani wana nyoso mobali atikina ta baza ko bongise mo ba poil wana ko longole ba poil la sanitaire sa mapeka ko bongise ko pen sombela mo ba parfait mobali kaka tango ko zwa penza abongi mo mukebo tango basi pembeni musuba obanda omona mobali kitoko mobali ale mobali abandi ko tongo mbola sko mapeka neti koko ngembo lobi mwasi wa sukola kie ale akomi ko lakisa ye makofi omoni nde ba yoka gaite baliba biso moko tomi lukelaka na vie mwasi oyo asali bolamu mpona yo babosana gaite ndenge moko pe mobali oyo asali malamu mpona yo mwasi mama babosana gaite na makambo nyonso soki problème ezali fo kosolola kobongisa nayebi etata ndenge boza kokoma boza koloba ite ngai papa Roger naza zoba te mpo ngai nayebi secret ya bamama baza na secret moko minene na oyo etali babénédiction oyo ya biso bapapa bino nde boyebi yango te yango na bozomona nga neti zoba me nga nayebi bato wana namonaka yango naza koloba ete ntango nzambe alalisaka biso pongi apesaka bango secret moko ya monene oyo nde tolobake bafungola ya bénédiction bango nde mutu baza nango epuis na tante expérience wana depuis ngai nazalaka malamu mingi na mama na bana na ngai makambo na ngai tu emarchaka soki kaka obien asali mwa likambo moko boye bien tozokana te okomona bamakambo soki omwa sona okende bo ezosimba te mais soki toza bien makambo tu pepele oyo ndenge balobaka 12 pepele ya yambe tolo pepele mpenza nabanzi ete vraiment bamama ngai mpenza na respectaka bino makasi mpo nayebi ete après nzambe ntango nzambe alobaka liloba nzambe ayokaka bino nzambe ayokaka bino wana ya solo po ete mwasi na kati ya ndako soki mwasi abuki mabolongo aza kolela mpo na bénédiction ya libota soki mobali oza mpe kotambola na ndenge ya sembo okomona bénédiction wana eyaka noki mais soki mobali yo oza koyibaka na pembeni banini okomona mpe makambo wana oyo ndenge balobaka pasi na pasi mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Vraiment bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger uti koloba. Vraiment napesi yo raison mingi papa Roger na babiloko uti koloba. Toboite basi mosusu pe tozalaka na makambo pe ya mabe. Ndenge kaka yo moko utaki koloba ete soki mwasi aza kotambola na ndenge ya mabe ezali neti azwi ba bénédiction na ye apesi na mobali po ete makambo wana pe ezalaka basi mosusu basundola ba mibali sans raison bakima mibali oyo batikaka mibali yango baye kozwa lupemba basi yango mpe esika bakendeki olie baréussir esika bakenda baréussir te bakoma kaka mitelengano yo ozalaki mwasi ya libala lelo okomi mwasi oyo okomi kobima na n'importe qui valeur esili na bato oyo balingaki ntango mosusu basimba yo te bababa yo te bakomi kobaba yo po ete osilisi valeur mais ntango mosusu soki ovandaki na mobali na yo ndenge balobaka totika ntango na ntango moma oyo bénédiction elingaki eya bino mibale ntango mosusu yo nde olingaki ozala mwasi ya esengo ndenge moko mpe bapapa botika mpe bamakambo kokendeke liboso ya bakamera mpo na kofingaka bamama kolobaka kaka bamama baza mabe bamama baza mabe bino mpe bobongisa bamasolo ya kote ya kobaba bobongisa po ete bino molingaka teke verité neloba me biso tolobi verité nde yango wana yo si omona mobali nini aza koloba na mwasi na ye mama olokomoni lokola tokendeke na priere tala kaka bamakambo yango ndenge ezali fietaka nga mwa eloko yango ti nzambe akosala ekotelema nzambe asala etelema wapi na bamasolo ya lokute ya kolalisa mobali nyonso tu ndenge nzambe akeli ye il faut azala mobali oyo ya solosolo ntango
mwasi azali liboso na ye mobali ifo atelema bandeko oyebi ko naza koyebisa bino ya solo mibali mosusu ko bamonanaka kitoko komona soki ntango mosusu nzoto na bango eza ya kotelema omoni mpenza aza na forme bien mais soki eloko yango efionoki bandeko likokolo naloba ndenge nini nzoto ya likokolo kutu kitoko kotala likokolo boye na sani oyo ya wenzo esika baza kotekisa likokolo kotala kutu likokolo kitoko mais ntango ezalaka omona eloko yango efie surtout eloko epesaka kanda bandeko soki boza na moma wana mpenza yo mama okomi na besoin sikoyo eloko yango mpo etelema ezotelema te ezaka ya kofionoka lokola nzoto likokolo oyebi ndenge epesaka kanda bandeko posa kaka ntango mosusu ata papa yango betabeta ye bambata na mokongo me ozotala mpe kaka papa na bana na ngai wana yekunaka mama fietaka ngai kaka te oyebi ko ngai nandimaka mobali oyo ntango amoni mobali nyonso to aza na moko ya mwasi na ye ntango mwasi na ye atikalaka bolumbu atuka mobali mbala moko alakisaka ete aza mobali mais soki ekomi ete mobali mobimba ata mwasi na aza bolumbu aza komona neti amoni eloko te bandini mama mituna oyo ezali sikoyo ntango oyo biso mpe bamama ife toloba bango ntango babandeki koloba liboso ya bakamera eske bango bayokaki soni ntango baza kofinga biso liboso ya bakamera ke toza miyibi eske baza kozala na bareserve ntango baza koloba ete biso basi ya poto bakendeki kolala na bana ya na bakinoa kuna na Kinshasa eske bazalaki na bareserve mpona koloba bongo ntango bango balobaka ete bamusicien bawutaka Congo bayaka na poto mpo ete balalalala basi na biso eske batenaka compte na respect oyo bakoki kopesa biso alors tosengi mpe na bino baje oyo mama salelanga mwa kimbiolongo sale oza mobali lakisaki oza mobali mpo ete tolembi mpe na baje oyo mokolo oyo bakoloba ete bakimbiolongo eza koya su na poto te ubie batangawisi eza koya su na poto te ubie bamondongo ubie bakitama te eza koya te sikoyo biso tosalani tosambwa naza kotuna bino tosambwa mpo ete biso ndenge ezali wana bandeko naza koloba yango ya solo nzambe azalaki zoba te mpo ete akela biso bamama na nzoto ya biso bapapa mpe na nzoto na bango asalaki bongo mpe apesaki bapapa force mpo ayebaki ete eloko wana nde yango nde ifo eshofaka biso bamama ifo kolobaka hypocrisie nde yango nde ezali koboma na makambo mosusu neti na bamakambo oyo tabu eza wapi mpo ete ezali réalité ezalaka ndenge wana mpona nini soki bapapa baza koya liboso ya kamera kofinga biso koloba n'importe quoi wana bayebaka teke tabu ezali soki tokomi koloba masolo ya mbetu ndenge nini bapapa bakoki kosala wana nde bapapa balobi o tabu omoni hypocrisie ngai eloko epesanga kanda mokomsu nakei na Bruxelles wana nakoti na salon de coiffure moko boye oyebi ke batie kaka émission oyo ndenge nini bapapa ya France baza koloba mpona bamama oyebi bamama bapapa oyo bayaki kotika basi na bango basalisa basuki bapapa ntango bazokambo esengo baza koseka mais bayebaki teke nga mama akozali mpe nazalaki wana na kundeli mpe nalobaki nakozwa bango kaka oyo ngai ntango nakoloba mokili mobimbe koyoka tika baseka baza koseka baza koloba basi ya poto miyibi basi ya poto boye mais boyebaka yango ete bino mpe bobongisa baje oyo papa mama fietaka ngango nzambe akosala ekotelema te mibali ya Kinshasa bazalaka na baje wana te yango nomoni ete basi mosusu baza kokende kuna bolakisa mpe bozamba mibali mokolo bakoloba ete bon douane ya Belgique ou bien ya France balobi bakimbiolongo na banini ekoti mpe mingi tolingi lisusu ekotaka te donc tokosala ndenge nini mpo bokomi kaka produit chimique boyeboye bamakambo kaka ezanga ntina bolakisaka bozamba mibali bino bolingaka teke bino boyebi ndenge kokarese biso bamama te mais soki ekomi na tour na biso il faut kopesa mama mosala mpo mama zwa te ya kokaresaka eloko yango mpe po etelema kisakata awa on dirait mwana ali chombe oyebi kisakata oyo bana bama chombe bazalaka nango babondela bango eloko yango komona eza okosimbasimba kopiaka eza kotelema te nini yango yango na tolobi na bapapa bozala na mwa réserve mpo ete mokolo oyo bino bokokontinue boza koloba kaka mabe mpo na bamama mpe makambo ya lokuta
chantage au bino bosalaka liboso ya bakamera mokolo moko meka ngai mama kozali na sina promettre bino nakosalela bino émission moko ekozala somo mpe wana kutu nakokɔta na badetail mosusu oyo nakɔti lelo te nakokɔta nakobimisa bino polele yango na soki oza na problème na mwasi na yo sololanga mwasi na yo eza te koya liboso ya kamera obanda koloba n'importe quoi wana eza solution te mais mokolo oyo nakomona ke image moko ebimi mutu moko liboso ya kamera ndeko ata ndeko mwasi nasengi na bandeko basi nyonso oyo bazali na poto mokolo mokomona ete ndeko mobali moko liboso ya kamera aza kofinga biso bamama mpo na makambo oyo etali yo ndenge basi ya poto bani bandeko ata natali yango te ndeko oyebi adresse na biso ya radio enregistre image wana tindela biso yango tokotala yango soki totali yango tokosalela ndeko wana mpe mission ya mobimba po ete tolingi lisusu hypocrisie te bango bazosala ndeti bango nde basantu bango nde basaint pierre bango nde bato malamu alors ke bango nde mutu baza komonisa biso pasi na moma ya ntango tozalaka kuna na salle d'opération bo comprendre kaka salle d'opération donc esika makambo esalamaka na salle d'opération komona ete yo ozozela ete docteur afungola yo déjà nini okomona ete docteur yango ozokosalasala bamanœuvre yo si omona maladi nini aye na salle d'opération alali aza kozela docteur apasola ye esika appendicite docteur akomi koyebisa lisusu maladi wana bi zwa nano mobeli oyo na kopasola yo bandana na kochacha yango mino apres na pasola yo ezalaka boniko bandeko babolingo bozala kaka esika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci